acceptaki po ani acceptaki po aza mobali na ye jamais bakomi ba Moïse bien na ba procédure ko eza makamba bolingo bango mbale balinganaki so balinganaki te et lelo pe biso msu tokoyeba ngote so que moi ça balingana na partir à 15 ans balingana moi ça partir à 15 ans moi ça na komi na zemi na ye alongola ki ba zemi na ye alobika ko bala ye Moïse mbia ko bala ye lisusu de famille na ende ba décider aye voye bisa ba parents na ye pe aza na faute parce que moi si faut ozala contact na ba boti na yo mais ye abombaki aye ko bimisaka ka o pasteur asale mabe ye pe aza na faute abombaki e komi grave là qui on ko soulever momo wana e komi grave là on est komi grave e komi grave to ki papa na molia ba parents ne bazolo ba o ba période na ye e koma ko déranger ye à partir ba période wana ba yo ko remarquer abeteli bango li solo yango ba yo ko funde papa molia o en plus pasteur ase apesi bango $10,000 bango ba boyi yango mabende yango wana biso tozomona yango mabe oyo zomona alors soko kota na conseil na part ya pasteur et puis okota pe na part ya conseil na part ya ndeko na biso ya mwasi ota ndeko na bino ya mwasi okoki ko loba lolenge nini pour na pasteur conseil na opesa ya za mosala nzambe il faut pas linga asali réputation na ye soka moni ki aza na posa mwasi linga mwasi moko proposer mwasi na yo po okutana ba makamba boete pe jeune fille conseil na opesa ye azala te mwana mwasi ya bomba na makamba balandaka bana basi balanda lokoso ya mbongo te peut-être alandaki mpe mbongo amoni église ya monene alandi mbongo yango wana mabe tozomona bana basi ya mikolo balingi mbongo mingi atika bolingo ya mbongo eza bien te lelo amoni conséquence ndenge ekomeli ye ese paster wana kobala ye toyebi te asalela bomwasi conseil na repesa ya yango alors sikoyo tozonga na moke epai ndeko na biso ya mwasi Eliane est-ce que neti ba problème wana bakoki ko ranger yango à l'amiable te bakomisi yango na niveau ya réseaux sociaux déjà ba problème mo peut-être tokoloba intime quoi mais babimisi yango na ba réseaux sociaux babimisi comme ça tina ba parquet to na l'état na justice d'après yo est-ce que acte wana ndeko na biso mwasi sali yo zo pesa raison tozo ko pesa eto zo pesa eto papa nga na pesa raison te parce que ya yebaki na ndenge pasteur alingaki ayebi babanda kobima mpe na ye siko ntanga moni ozobima na mobali po ozala quand même bozala na harmonie secret mpe po ezala ye sikoyo amoni ntango ye grave apres yo koyebisa bato bayo kopanza pasteur asali réputation mosala nzambe bongo nasepelaki nango te papa bongo eza mabe il faut baarranger ata na famille etie ekomi na justice bongo eza bien te aza serviteur de Dieu. Voilà. Asala ki mabe. Alors maman okoki ko rappeler ba tous kombo na yo. Kombo na maman Nicolette, maman ba Christianvie. Maman Christianvie. Ah maman, c'est boy ka bana yo. Vraiment. Maman Christianvie, maman Victor, maman Aristote, maman Arnissi, maman Merveille. Vraiment. La c'est fini maman. Bonjour. Maman opesi kombo na onani? Kombo na Elka. Kombo na Elka. Alors maman makambo ele kana Kinshasa oyebi yango. Na yebi yango papa. Eza ya nani? Moïse Mbi ese na sel na ese pe mwasi na to yebi ke sika wana. Alors lelo yo balobi Moïse Mbi na mwasi wana bazana rando, il paraît que bazalaki na bolingo na bango, mais bolingo simbite bazuma kamuna bango ezalaki yakati babimisi yango biso tout oyebi yango d'après d'abord est-ce que oza contre toi oza pour yango bon biso toyebi ka baloba nini ke il paraît que moi ça balingana na partir à 15 ans balingana moi ça partir à 15 ans moi ça na komi na zemi na ye alongola ki ba zemi na ye alobika ko bala ye Moïse Mbia ko bala ye lisusu de famille na ende ba décider de ba fundi ye de ba komi na makambo justice voilà ce que toyebi te alors yo nyo studio yo ki bango mi balé entre bango mi balé nana za na tort nana za na bon mi baya mtato azate mtana rezo azate wane za makamuna ba fale ba bongisa ngolo kwa ba bongisa kango dai ba mabolingo lokola ba bongisa yango te ba mo ba yebi nde ba bandaki nde ba suki sango ba mo ba yebi nde ba bandaki nde ba suki sango mbote maman oui maman mbote oyebi makambo zo lekana Kinshasa ces derniers temps eza makambo nani ya Moïse Mbi soit déjà na mwasi na ye alors yo d'après bango mi balé nana za na tort et puis nana za na raison mutaza na tort azate mutaza raison mwasi wana era mona mobali alingi ye acceptaki po aza mobali na ye
jamais bakomema Moïse bien na baprocédure po eza makambo bolingo bango mibale balinganaki so balinganaki te lelo mpe biso misu tokoyeba yango te soki andima mpe 8 te biso tokoyeba yango te andimaki 8 yango biso nyonso toyebi yango batika kokondane mwa mbala bato justice eza nango eloko kokota te eza likambo ya tous les deux familles basangana bayokana bazongisa harmonie na kati ya eloko bauti koperdre oyo eza kobebisa réputation ya mutu mwasi oyo soki alinga ye Moïse mbi ete fale pa ndima fala aloba non alingi na ngai ete alingaki ye mpo amonaki ye mobali azalaki na bambongo bazalaki na makambo misi lelo mpo amoni mbongo eza te yango alingaki ma atika paster abato yo lobi bongo alors na part ya mwasi mpe balobi ke ipare le pasteur alongolisi mwasi wana bazemi effectivement balobi alongolisi ye 4e ye mpe so amoni ke alongolisi ye 4e aluka mwana bato abala pour la 4e il y a des risques pas beaucoup de mbali mususu abali elobi akobota te alors lelo bakomisi makambo na kati ya justice bakomisi na kati ya justice akata makambo d'après yo komemango na justice eza solution to ezala solution te pour ezala ki solution te fallait tous les deux familles ba vendre là bas solo d'aluminium ba trouver solution ba trouver compromis à bien ba ye ba nini ba kofi ko sala nde ba memi na justice ezala na solution mon côté eza na solution mon côté alors na bango mibale soko ko za na conseil na mwasi na mobali au pesa na nous conseil pas mwasi ni pas mobali peni mwasi ayeba kandenga ko tambula na vie mobali alinga ki so ayeba bien ki aza na famille moko isoki ya mbongo so disoki na famille ou bien ayeba ki ko garder virginité na ye fallait pas alinga mobali patika qui aventurier na se amoyo aza pasteur o mokili mobimbe yebi ayebi be ki alingi mwana bato a estimer ki responsabilité na ye tina suka alingi o eza kitoko te a garder qui responsabilité na ye na se amoyo c'est tout maman on va rappeler bato bakomo le lobby kitoko bonjour maman bonjour boni bien maman yebi makambo eleka na Kinshasa te hein mais oui maman nini yo bana po bato musu babosani un musu mo bo so bosani na déjà bosani te tozoka popo ya makambo Moïse mbiye epesi vraiment passe epesi passe sikoyo mekana ko expliquer yo na oyo oyebi nini pena mekana ko expliquer biso bon nayebi eloko te mais ya passe ezaka ke soki bango basala nzambe bakomi kosala bongo biso nayebi vraiment eloko te mais esali nde passe na motema sotan yo loba oyebi eloko te mais dis-moi oyo basali na nzambe basali boye basali pena oyo siko oyo ozoloba basali banzambe ana ye asali ni Moïse toyoki ke ipare mwana mokie soki 20 ans soki ndeni bato bazoloba mais epesi passe mais mabenga na moni parce que kala oyo bazala na fille wana mambo nyonso ezalaka te sikoyo earrive soki nini esalamaki nde lelo ebimi na bwasa fo babanda na komituna eske eza ya solo to ya lokuta so ndenge omona makambo est-ce eza ya solo to ya lokuta yo mona ndenge omona bon mpona ngai namoni eza ya solo parce que soki ezalaki ya lokuta Moïse mbi alinga ozala kola amonani te babi pare ake voyage c'est-à-dire que azo au courant makambo nyonso ezoleka azo au courant alors so eza ya solo est-ce qu'il y a un problème wana ke non makambo bolingo na bino oyo ezalaki en cachette est-ce boko publier wana ba réseaux sociaux et puis bo mimso na nini boye mona te ke non quelque part pe mabe mo fuiti mo eza quelque part mais oui soki esali bima bosesi batamboli bien te batamboli bien te tant bazalaki ensemble biso toyebaki yango te donc c'est que panzani boseke bango mibale batamboli bien parce que d'après bango mibale naza na faute bango mibale baza na faute ya mobali ezani faute eza ya mobali mais mingi na opesa na mwasi zila na mobali non premièrement na mobali faute ezani faute eza na mobali parce que ntango ya monaki boye soki ayebaki aza na mbongo alingaka bala ye ave koma bo alors ya mwasi abombaki secret pourquoi ntango ezalaki mabe ifale bandakala loba fallait bana kala aloba alors maman ko rappeler bato kombo na kombo na Sarah ça va maman to sepela ko solo na yo merci beaucoup olobi bien